Et ça passe. Ah, les commandos. Tobeta masasi to leka. Oh, les commandos. Alors, à bientôt, tokana no makambo ezali bourreau. Makambo ezali bourreau. Kala toyebaki na kati ya résistance. Soki ba papa na biso ba beti mbela balobi ke eloko ekozala te. Tobanda kosenga o tokene kosenga mutu moko tobanda kosenga tobanda kosupplier te. Parce que nga naza la vérité nayebi vérité ya likambo ndenge ezali. Na comprendre otiango. Pactole eza erreur kotielanga nzembo oyo makambo ezali bourreau. Et kutianga susu ba le moloto te kondo asa kufa apema na kimia. Ziko tozo loba mwana makambo ezali bourreau. Alors ezali kaka likambo ke nasengaki ba papa na ngai avanga na leka na solo laki na ba papa na ngai nyoso na kati ya résistance kabiso moko na ça va. Kaka biso moko tozo finga batu wana. Kaka biso moko tozo leka pe tokeno kuta na batu wana na nzela sima. Kaka biso moko tokoleka na nzela sima toke kosenga bango mbongo. Nalobi rien à voir na likambo ya mbemba po na mbongo. Ndenge na eko Nathalie esika nga na bandaki na esika nga na komi. Nalobi je dois mettre fin. Bitumbango tozo bunda. Po to libérer Congo na motemo biso toza nango. Na mabeo biso tolati. Avant to libérer Congo biso moto banosana nou examen de conscience. Examen de conscience. Namoni ke mama na biso Candido Keke atie ya mbemba siko annulé meeting na pourquoi? Parce que abangi ba combattant te. Parce que ba combattant bango mo ba se permettre que ne komona igwe ba so na igwe. Ba so na igwe ba igwe ba si igwe akende te parce que moto kopela parce que tozo banga ba confrontement oya côté wana. Bon, mutu oyo balobaki ya bakosala ba confrontation soki ba confronte bo edengai mutu ango wana oyo garçon asalaki kaka asali qu'est-ce qu'il a fait? Asali vidéo na ye pona ko bangisa bato na ko manquer maman Justine Kasavu pour respect nde mutu penga biso mpuku wana tokokimela bokokima Guy Gérard bokokima soki bato o bozotanga bakoma o baza na impact te bino ba papa na biso bozo peser ba 100 kg ba 1000 kg nani Warren alors tozo peser mingi koleka bato wana eloko ngala mobange tango na telemeli na likama mbongo te nalobi te ke bapesaki mbongo parce que so na Bilel ye abangi alingi te makile tanga selon Bilel alobi alingi makile tanga te dadi alobi baoki kosangana na ba Guy Gérard te baoki kosangana na babe masombo te parce que bayebi position na bango te alors Madera Koko ye akendaki lokola femme na kati ya réunion wana alors nani Boketu akende kosala nini tandis que toyebi bien œuvre Boketu na résistance Boketu azawana ige agangeli Boketu lokola mwana mukie Boketu akwa koloba te atuni wapi Boketu bomoni te ke bomi kitisi na niveau moko ozaka te toloba bolakisi kobanga na bino et puis pelika boketaki na secret comment ekoya kobemela biso ba etanda mike na ndenge ofaso bino bobimisi likambo yango ezalaka te so bokendaki likambo mpo na ige a se retirer ekobima ndenge nini tanke na bosolo na bato malamu te mpo nga na yebi bitumba tobunda ya héritier Watanabe o batata na biso nalobaka Paris ne tombera jamais bobangisaka bato eza Londres na Paris bobangisaka penza o bomonake bobujaka o ezali nani ezali combat ebani na Paris ebani na Londres ebani na Bruxelles mais comment c'est possible boko se laisser aller bokene koluka ige nana ndenge malembe nana ndenge ya katimili kokene koluka mutu kwa bofandisi ige kala mingi te bolobaki tomonaki nani ba Martin Sali groupe ya ba combattant nyoso botelemaki ba résistant bolobi non na meeting wana alors soki siko ebimaka te tonga tolobake abangi nzoka abangi na yete pour confrontement o bosala na makambo héritier Watanabe mokile mona babanga pays moko ta africain o penza eningisa Europe loko ne bosalaki mais eloko nini
Madera Koko, Ozana pour la défendre Moutouté. C'est moi qui parle. Oza pour la défendre Moutouté. Totinda ki bino kunate. Tozala ki pe na réunion na binote. Bagangela ki po azwa ki gazma. Oko défendre Mokamouté parce que nyoso tozala ngo na maboko. Alors, ko défendre Moutouté. Makamba boketu eyebani Moutoutu ayebi yango. Kaka bino mo bozala ki wana. Kaka bino mo bobimisi yango. Po toza banzambe te toya ko yeba ndenge bagazaki boketu. Tout comme peut bimi ke boketu azalaki na délégation te bino moko nde boyebi ndenge boketu akotaki te eza bato mbemba nde bamemaki mais to ezali vrai Madera parce que okobundisa nga moko te baze ebele bao bayebi vérité na bato bapesaki liste bato wana toza na bango yango nga na koti na bito bunda ndenge tozaki kala ou soit tofani na bandaku ou soit mutu na mutu a se retirer po na ngai na ko se retirer nanu ngai moko avant mutu a retirer ngai alors Jean-Pierre Mbemba nde makambo ige alakisi bino puissance bomoni ke bokendenge na ndenge kobatama ebimi tu ngai na kopera na yo kaka yo moko telemi ozopekisa bato po toyokaka lelo soki la mobange aleki alobi ke likambo oyo te parce que bapapa na biso baza derrière baboyi alors biso tokoyoka bino bokenda katimili kosolola na Mbemba oyo elekaki kuna toyebi te oyo kaka toyoki ekobima bokemala bokangelanga porte Alors tu dis à Dieu de fermer la porte. Alors, doza koloba. Yango ekoma kop. Boko leka boza ko ganga bosimbi ba miko. Tozo landa bino. Makambo ezali bourreau. Tozo landa bino me bino na mitu na bino boza la makamsu derrière. Biso sukoto bimaka lokola ba ingrat. To banda ko finga. To banda ko luka batuana. Alors bino bozo yokana na batuana. Lelo ngana na posa ko fana na poto te jusqu'à na vieillesse na ngai. Mais 50 ans nina koki sango na kati ya kin na fa na Kinshasa lokola papa na nga bana fa na se nzete ngape na fa na se nzete bango za pembele banda ko mela moi primus na bango ngape na ke na meli église za ki pembele bana ke no sambela ngape na tina koki sa 50 ans nga na poto te toza na besoin poto Congo ebonga mais na ba caractère na biso na lokoso na biso na songi na biso na ba division na biso bozo sanga na me bolingani te Bolinganité. Et puis, ceux qui leader, oh, ya signé qui papier, ayebisi bino lobi mutu boyete. Botiaki batuana pourquoi? Entre virgolettes, parce que nako bombe le côté. Nako protéger ba oyanga po na sina sola ki la ba na kundol pe. Alors, ceux qui baloba ke mutu boaza la te, bon, moni pas tokomi, bon, moni pas tokomi, hein? Nazo panza poke Sylvie na biso mutete la banga ke lokote. Otetela ke mafumbe tozaka esclave a mutute jamais mutu ako kanga esclave na komba ponne na koteki komba na ndenge na kotela pe na ndenge na bimelaki simba te na ndenge na bimelaki otetela ke mafumbe so boyebaka ngote na zo sabino alors bino ndenge zana biso tozo bunda tozo sala tozo loba toza kofinga batu or batu wana bino bokopera na bango bokenda kosola bango na kundulpe siko visage na ngai na leka nazofinga ige na fingi ige na kei en wana ige kozala nango envers ngai bino bakobongisa na kundulupe me ngai nana kobongisela ngai nakufa natika baoyanga natika bakoko na nga metosola bien kalezaki résistance soki tolobi non tobanda komona teke bato bazokende na kundulupe tozomona teke bato bazosala bo namona pe mutu akufa te na poto o balobi ke résistance ekufa soki nakoloba ke bapapa na biso peut-être mpona bakage judiciaire na bango ils ont peur de quelque chose là naoki koloba oui ils ont raison mais on a 1000 façons ko résoudre likambo parce que tosilikaka ntango bato bazokende na ndenge ya kobombana bino bokende po bobongisa makambo mais makambo sali eza mawatro pona ka mutu moko aleki abani na ko manquer bato bani ko finga mama Justine ba bani ko ba n'importe quoi azo gangela bato botoko bunda to sala yuri ye wana to menacer yuri na respect na abenga bakolo a se retira atala lobite ezali bitumba il faut to ke nango na ndenge alors d'ailleurs komona ke bato wana Maman nani Magali ce qu'on regrettait mais avant ça likamba tunaka nabi ke na Bruxelles bozami bale misatu o kakoloba telanga ba pesinga kopo na sala nini na benda nga na bunda batu nyoso bakenda kite bakufi batangi komo na bango ezaki nango peut-être ça pe likambu ya mbongo te to yebite wakana okikoloba te kezali kama mbongo
soki ezalaki likama mbongo ngala balikama mbongo lokola nayebi te nayebi bato batindaki bino na ndenge organisation ezalaki likama mosusu nga likama na soki ezalaka kutu likama wana nga naloba te papa omoni bosala boye te alors soki eza boye alors na bamessage ozosala papa Ig azoyoka biso akoyoka biso alobi bon lokola likambo ezali boye na temporize nasala bo mpo toyebi biti ya mitingi na ye te toyebi biti ya mitingi na ye te alors soki bato kote wana balobi ke akoloba bato biso tobi akoloba te ye moko akofanda asala na baconseiller bakoloba bon tokitisa moto mais eza na biso te bapapa na biso bozopeze mingi boki komikitisa na niveau wana te bokokitisa bomoni ke bozobanga yango na faliko bino nde bozopesa baninga na bino musala fali azosala bakamne baconseil mpo ayebi ke boza na boyokani te boza ya kopanzana moto nini bokokende koboma parce que moto esepelaki madera est ce que eza moto ya liboso yo depo banda komba liboso na ngai moto ya liboso yo okenda kokutana kamere oso okenda kokutana na bokutana na bino na bato biso toyebaka te so bokenda kokutana na bato na kundulu mpe koyeba boma moto pourquoi ya héritier watanable bokenda koboma moto te bona boma moto te koma en tout cas tant que maman Congo je vous aime bien papa na ngana lingi bino mingi na lobaka ke loko mo ekabola ngana bino te parce que tokutani na komba toye na komba alors tokutani toyebani te ngana yebi passé na yo te yebi passé na ngate toyebani te tokutani komba Congo sala eloko moko esangisa biso ne mona ngabo eko na ngai ba garde corps na ngaba zaki ba soda na matadi bato bayebi nga na matele nazaki na bagarde corps ya basoda nakola na ndako ya soda nakula na ndako ya soda alors nazaka na obanga na mutu te to baesprit moko ya masasi ezala na ngai na mutu alors ndenge eza wana natesimilo bacatégorie na ngai alors je ne manquais rien alors botika osaka na bato toza bapetitesse te toza bato tozangi cerveau te cerveau ezali avoir ça likambo faut kotuna mpo nabimisa kashe na ngai na ndenge mabe te ngai nazalaka so na ngai sa likambo na obenga mutu boye natuni conseil mama omoni ndenge nini naloba nini nabengaka mpo naboyi ke elobi nabima mabe soki nasali likambo moko eza bien te soki babengi nga nalinga kutu kose justifie te nalongola mbala moko moto nini bokoboma mpona okende komonana na papa wana moto nini nazotuna moto nini tomoni Candido Kega tie Jean-Pierre Mbemba akosala meeting na ye te mpo abangi bolimbisi namela nani moke mpo abangi lumbe na biso ou bien eza mpo biso moko toke kosenga bolimbisi epa Mbemba mama résistance nayebaki yango boye te résistance eloko ya makasi mibali ya makasi basi ya makasi bilombe bazoloba na balive bazokita na baterrain bato bazotambola molili balobi Kabila dégage biti na biso ezali kanamba kende biti na biso ezali tokomi koboma na biso tokomi koyina na biso tokomi kokende kofunda na biso siko tokobomana tokotiala na mpe bapoison biso nazomituna nanu nalobi tozali wapi makambo ezali bourreau totika soki tomoni tokoki na biso te ngai nayaki komba nayaki koluka bulo na komba te nayaki te mpo bamona ngai mpo naluka connaissance na mutu moko parce que na makila na ngai baconnaissance ezali na makila na nga deja nazala baconnaissance so deja nga namona yo nayebi yo toloba na makila na nga connaissance ezali sakotanga passé sakotanga na deuxième république alors toloba sikoyo ke Igwe ndenge aza wana oui mama ndenge aza wana bisoko ngai ko Igwe baigwe toyebi bango nde bayaya wana bazokola toyebi bafamille wana nyonso ndenge eza bafamille ya kombo biso tozalaki famille ya kombo te tozalaki mpe famille mongusu te na siko bino kimi yango bokende kopesa ya nini nana mona te un résistant atelemi azokende konégocier konégocier na nini parce que toza na mboka loi quand on dit non c'est non s'il s'agit de défiler toko défiler et puis pe makambu nyonso na monaka bino la ba Martin sali bozokota na ba bureau bazopesa bino ba autorisation Paris ne tombera jamais Bruxelles ne tombera jamais siko ekoki kotombe na kokende kosengaka ba audience
na osengaka ba audience et puis pe na problème oyo nde siko bo profiter lisusu ba eni na bino ba bitumba na bino eyeba na komata bokomi kokosa na makambo moko ya n'importe quoi bozokosa na makambo komi siko ba guerre na bino ba masasi penza komi kolela masasi penza bandi kolela ezalaka te oyo apelisi moto ye moko ayebi. Alors, ceux qui na groupe, bo tambola nzela moko te eza mawa mingi. Vomi groupe ango bo panza. Ça sert à rien. Tout ça a besoin qu'on négocie te. Tu as besoin qu'on négocie te. On n'a pas besoin de ça. Parce que ma casse na bino madera bo bino na ba hiver. O kutu ngai la mobangela na bimate. Kako bima na bino wana nde ekwelisa ba géant. Siko yebisa ngai. Yebisa ngai bozo kende ko bondela wana eza ko bondela to basiko to bomoni ke nani occupation l'équipe na makasi po bino mo bosala ki awa boteme igwe a partir le loko ngala ko finga ka su mutute eza na opposition eza na nani na ko finga mutute na ko kota pe makambo ngo lisusu te parce que bozo bebisa ba cacher ya bato bozo bebisa o bozo lobela biso mususu o pe bino bozo sala mususu o tozo vivre mususu. Nakangami nangana maman Justine, nakolanda ye parce que elle n'est pas une femme de polémique. Bozo tela biso ba oui, bakosi ngaite. Oyebi ngata na kota na linga mutu asala buzoba te, na linga ngamo pe asala buzoba te. Lobiso na sali buzoba lobela ngai. Et puis petanga na zokoma, madera yo efako benga ngai, ngana benga ezori bilelit. Na bengi bilet na soledad. Dadi ebeka na niveau na comme bi nani la mobanga on sa ne vidéo abisala na yo yo fa ko benga nga mère o bengi ngolo bi te la mobanga ezaboye kolanda bangote mais o bengi nga te ozokomela nga batu nyonso ba otanga loka batu nyonso batanga yango pousser nga siko nga na loba na kotanga na tango bokendaki bosolaki na biso te bolobaki loko moko te alors bosali makambo na bino na ndenge na bino alors bomonisi biso siko toza bato pamba. Tandis que biso tozoloba ngai nasalaki vidéo pona nasali vidéo pona Yuri na lobby pona Yuri pona makambo wana agressaki ba femme afingaki nasengi pe na Igwe en public parce que tant vidéo nasalaki na lobby yo Yuri ozosala lokola ke Igwe ndatindio o menacer ba mama na lobaki yango par respect nakendaki gauche à droite te parce que mutu nyonso ayokaki nde nazosala vidéo na ngai avant pena sala vidéo na nga na tunaki ba papa na tuni ba papa parce que la résistance balobi mobali ataza na 3 ans yo za na 10 ans mobali aka mukolo na yo po mobali wana okiko botisa yo abotisi mokili mobimba. Alors respect na ba papa na biso ngala sololaka et puis na l'équipe bona sololaka non parce que comme on a na kati yo moko mitiaki oza obligé benga nga parce que ngana to obunda bitumba moko ngana landi bino boza ba ene na ngai na kati ya komba na landi bino tangu sunga moko ne nazo kanisa makanisa mabe ou bien message yango na oki yango bien te ozo obligé benga ngo lobi teleki ou bien tala mama tala koko ozo sala erreur ezaboy tonga to doser mais tant tozo komana batu bazo tanga e ko senga ngana loba o ngana zaki nango po peuple alingo yeba bokeneke pa Igwe ko sala nini po toyebi na résistance totelemaka kaka maloba na biso tolobaka kana ba itandaiki na mwa nani ngodi ya téléphone mokili yoka biso alors ngai alors soko zo obligé te alors tikanga libre na loba bosali malamu te bosali bien te bokoka ko sala ngope te bokaki ata kutu bokena na kundulu pe pourquoi bokoya koyebisa biso po ezaki message ya bien te so batu ba conseiller ko balobaki osala vidéo yebi combien de personnes batali vidéo wana basepelite bakoka ko lobelo te nga na biso vérité parce que nga na bomba te na mulanga pembe tokole sika moko tolobaka so il y a un problème tu dois parler pose à la kimia po yebake Esther alobaki na nga boye pose la boye nga na bomba te na lobaka e na sala mandengwana na kola ndengwana vérité boza nango vérité boyebi ne bagazaki boketu vérité loko bokenela kuna toyebite o toya koyeba ke bakulutu bazoyebisa biso mususu mais yo moko yebi vérité loko ni bokenela kuna ngala kola ba vérité te po nazaki na binote et puis ceux qui nazalaka nanga pe na kende kuna te nanga na permettre kutu te
Batu baza désolé. La résistance est désolé. Et puis, monsieur le président, que Jean-Pierre Mbemba a retiré nani na Jean-Pierre Mbemba bangi na mutute. Jean-Pierre Mbemba so bokene ko kotoyer ete azali mwana mungala makila bangala bakena likambu tina suka. Jean-Pierre Mbemba abangaki na ebinote. Jean-Pierre Mbemba so bokene ko négocier na yete mais Jean-Pierre Mbemba pe a se retiraki te. Boye biango bien. Nakamwe oya héritier kutezaka makasi ya Félix ya nani ya Félix Tshisekedi ya makasi o lisusu ya nani ya nani ya ba kamere ezaki penda opesi mbombo aboyi ba concert ba fali opesi mbombo aboyi mais makile tangate kaka ya Jean-Pierre Mbemba po garçon na fana na Finlande leki o azalaki pena bino et puis pe bozo kena bato bazo manquer mama Justine Kasavubu mais tozo kende wapi soki ngai nazana bino oya ko manke o maderaza ko manke nga na o supporter yete oya ko manke ngai oya ko manke yo na kofanda na yete mais bino bokei na likopa na bino bokei pela bosali conférence moko oya ya ko bombana ezalaka te siko vérité muto atindaki bino muto asalaki ke bosololaki bopesi ide wana boyokali bosala boye siko mutu babali nyonso bino baobeta bino babali te babali ezozonge pa zorobilele babali ezozonge pa bato basilela bino mikanda boyebi kobomba te fo boza na likambo moko ozala likambo lobi te oyo eza likambo na nga na bomba yango oyo tosalaki boye nazela bango tamba koloba bafandisa makambo me bozalaki presse ya koloba makambo me bolobeli yango mpe na ndenge ya malamu te ebimi sali te ata bose justifie na 1 million ata bose justifie na 1 million mutu akolioka bino te mutu akondima bino te mpo eza bameme je tomona yango sikoyo kote RNC balobi nini balinga kozana banda batu wana te parce que baza na même combat te bolobi bosangani mais bosangana pe na mitema corps esprit âme so bozosangana ka na mitema mabe bozosangana ka oyo alingi bongai oyo alingi bamona ye bolingi bokangisa photo na Jean-Pierre Mbemba aboyi mais bozo en tout cas vraiment je regrette Jean-Pierre Mbemba aboyi madera ozomona ke nayebi baparcours ya makambo na bino bokangisa photo na Jean-Pierre Mbemba abwakisi bino aboyi après avoir kogaze kolumbelize boketu Jean-Pierre Mbemba aboyaki te nayebi photo wana bolinga bokangisa Jean-Pierre Mbemba aboyaki aboyi kosa siko ntango okangisa na Jean-Pierre Mbemba nani photo oya kolakisa biso na bitanda mike me toza bana mike te toza bazoba te boyeba makambo ozosala il faut toyeba makambo tozosala bato balandaka biso baza bazoba te bato baza mayele ata bapoliticien na tobenga bapoliticien baleki biso na mayele mpo bayebi biso malamu babi toya lokoso ya mbongo toza na unité te toza mitema mabe kaka biso mo tokokende kaka biso bakozonga na nsima omoi maka balobi tolobaki nini avant kutu boya deja basi basololaki yo kanisi bakozela bino saki basololaki deja tala bato wana bazwa na esprit nini po akoma na niveau akogangaka loko azoganga mama langa boyoka pena igwe ndenge agangaki ye surtout lia nya na kanda kabila nya na kanda kanambe ndenge agangaki boyokaki yango te alors nalingi bino mingi bandeko nyonso koko de tous likambo ezalaki wana bandeko na biso ya bakombata na barésistant bakendea kotala papa igwe na kundulu mpe mpo papa igwe aboma moto meeting na ye ezala te nde nayoki mama Candido Keke asali mpe émission balobi ke Jean-Pierre Mbemba ase retire akosala na ye akosala nani réunion wana te me nayebi te soki Candido Keke ayebi ke bokende kotala na kundulu mpe soki ayebaki mpe bokendaki na kundulu mpe on ne sait pas mais soki akaki bokenda na kundulu mpe je crois pas Candido Keke akotiaka Jean-Pierre Mbemba retiré parce que biso so toza fier na résistance toyebi ndenge tolobaka toyebi ndenge tobebisaka badossier toyebi ndenge bapapa na biso batumbaka toyebi ndenge ntango batelemaka bamisusu ti lelo baza na prison kaka mpo na makambo ya komba alors soki balinga baza na prison bazosufui yo zobanga okende na prison bawana mpe bapeyaki bapri na bango biso tu na Paris biso tokokende tozozela igwe aya kopesa biso mateya mpo namoni ke bino bozokenda bato na bavirgolete biso mpe tokokota na virgolete alors yango alaka na ngai na panza sango alors vendredi
soki samedi biso tout na Paris tokende koyoka papa na biso Igwe o ali koyebisa biso parce que ete ya biso hein? On ne peut pas vivre comme ça hein? Avant que le candidat na ike boke osala makam na bino et quand vous avez pour na bien on ne sait pas hein? Et quand vous avez pour na bien mais avant que le kako ça tel la peuple a déjà monté ça ko chauffer mutu na biso ko et a déjà ko ningana avant ya ko yebisa so makambo ezali bourreau il faut qu'il fanda ndenge bokendaki eloko ni boloba hein hein oui papa hein papa matumona Francis hein siko ndenge zao na bakende siko babondela ye balobi te boy après le mec ozala te ke Igwe a se retira ki ezala ke la résistance etelemela ki Igwe ale tozui ba chapeau ya lokuta ba chapeau ya lokuta tomeli or ce n'est pas ça. Alors biso tezaona biso tokuta na Paris erreur bino mo bosaki obimisi makambo faki te na niveau bobimisi la ka poto za kozoka to kala mingi te parce que samedi ngoza kala mingi te on s'attendait to zala wana ba papa la biso ba zala wana ta biso to zala te biso to sala to tia ba direct to mona bino hein. Alors tant déjà bobi ke bokena ko boma moto boko boma moto na nini biso résistance to zana essence na limite to yebi verbe ko boma moto te hein? To yebi verbe ko boma moto te to zaka na essence na limite et puis tant résistance za ko loba et yebe loko zoloba et yebi eloko zoloba alors to tika ko tia ba mascarade hein? Alors bosala ki tunga kuna kanisi ba simisi bino ba grenade na bi ba simisi ba touche or za ki pe touche te hein eza touche te nga na ko lenga te po o eza mona boy na ko lenga te po boy non hein s'il s'agit de parler pour le Congo je dois parler hein so lingala lingayo alors yo loba po na Congo défendre peuple congolais azokufa mais ceux qui ba jaba katibini lelo naza na 3e étage lebi la ke na 4e lebi la ke na 5e na 6e mais nazate hein na défendre Congo na ngate na lingi pe Congo na ngate na lingi pe peuple na ngate nga lingi peuple na ngai na lingi mboka na ngai naza na tante na kangama kaka boko liwe seso to mutu boya sa kolabo to yini to bani ko finga a partir lelo ngala ko finga su mutu te na koma pe mabe po na mutu te o bakolakisa nga aza na Congo kuna zobunda aza résistant aza combattant na kondima ye oya kozana poto na kondima ye mais so na moni kazo collaborer na Kanambe na Kagame ba wana na koki kondima ye te nous tu lokola kamere na kondima ye te naza ba limite na ngai Moïse Katumbi naza ba limite na ngai mais so na moni o aza congolais aza boy mais azo lia ba papa na biso po biso toyokaka to abana tokoli toyokaka to aloka bana bakona poto to bayoka te mais toyokaka. Alors to salela ki combattant to sala ki résistance na biso to yaki pona mabumu na biso te to yaki pona to la ki sa te ke to sa ko sala ki vedette te mais to yaki pona ko lobela Congo poto récupérer Congo na biso yo kasi ndenge to bimaka tozo bima pourquoi yango na lobaka pourquoi bato occidentaux batala kaka bato baza libanda eza po ba miyibi te po batali biso toza ba lâche cul on est des lâche cul hein. Ndeni bakotia bino confiance bozo bima na malili bozo ganga kaka bino wana bamsu bazongi na ndako bamsu ba telefone komi ko bengama omoni omoni ninga zala ye zaka boy nezana na otekisa siko ba dossier ye zabo yo pesa ngaka mbongo boy comme ça ngai na bino na kokata likambo wana hein mais il y a peur o bazo bunda katia solo beaucoup baza miyibi tokene koluka misala toluka misala ba responsable nga na benga kana zo so leona dad azana musala ozo so na mutu bo azana musala alors totika komba ekufi pour la basalité na biso komba ekufi pour la salité na biso. Il y a des gens bazo bunda na kati ya solo mais ba oyo boye po na koteka boye po na koteka sa baninga ko boma baninga na regretter ya mingi ezalaka te siko boko yebisa biso Igwe ngai ko na lobi Igwe soka ko benga na Kanambe il est mon président oya ko benga na ba Kanambe akobenga na ba Rwandais il est mon président
oyo azobunda kuna na kati ya kini aye awa po asolanda bino il est mon soki ye nde nzambe alobaki il est mon président na okota su baje te na boyi et puis pe partir de lo so omoni nga na liste d'amis na yo te soki ozwi courage olongola nga lelo te nga moko à partir lundi na bani soustraire nazolongola tous les résistants tous les combattants oyo bazobunda na lokuta oyo bazana mpona kokosa peuple oyo bazana mpona kokotisaka biso baconflit kokotisa biso baconflit bino bozosola na bato wana bozosala barendez-vous na bato wana omoi siko ngamu ndenge ebimi omoi ndenge ngamu ebimi alors bino mo bobanda déjà koretire nga na baliste na bino parce que tozobunda bitumba moko oyo tokase ke toza ensemble or on n'est pas ensemble yo oki kozala na RCK oki kozala na CRNC oki kozala soki wapi soki na CCDP soki wapi mais tandis que toza biso nyonso na MD biso nyonso toza na aide ke Kabila dégage alors on est unis na biti moko po Congo ezwa bosomi mais naza te wana mpona ke na kokutanaka na bato mpona banda kolukaka na balosala boye non assez oui Bivason la dame de fer jamais okozwa invitation ke nakotala kamere na kundulu mpo okende jamais makambo susu fo ata kutu moto yango apesi bino otala lobi te papa likambo ekobima bien te tokenda okande tokenda nango toza na mpona kolumbelize bato toza wana soki tokozala na terrain te na etandaki tokoloba yango il y a des gens qui nous suivent partout bakonzola balandaka biso tokufela mabena tokufela mabena na Afrique du Sud kaka baje oyo azaki na position te tala mama wana akei bana ne bazangi ye l'air est grave l'air moto azosekande oyebi ye te tomibatela toza na tana biso nzambe apesa biso me toluka te ke eya ya force matro bosalela omo ezalaka te epuis mpe so moto ayebisi bino bomema moto te bomoni place epanzani bomoni poke ndenge epanzani makambo ezali buro makambo mpenza ya kafumbaka ta eboye mais non toluka to changer nga natikali bino résistance na bino nayaki ndenge nakotaki nabomi mutu te nabomi mpuku te nabomi mpe ngungi te mais voix na nga eyokani nakuti mpe bobomi mpe ngungi te bobomi mpe mpuku te eloko moko te alors botika na voix na ngai la mobange tokuta na nzela on est ensemble mukolo mpe kongo ekobonga tokobina indépendance chacha tobimi ye chacha yenema tokobina na bino ensemble mais na motindo papa na boyina nakende noki bana na nga bazanga nga po bana na nga bazana na besoin na ngai j'ai encore beaucoup à faire na ndako na ngai oui nga nayebi nde na kosala video te me yebaka ke bato mpe balanda nga bayebi bino nde boyebi kofanda te boyebi kosolola te mama oui polémique yo moko lukaki yango so osalaka video no te mbe toyebaki te okende kolia kwanga mbe toyebaki te ke bagazaki bokechu mbe toyebi te bolukaki kosala foto na Jean-Pierre Mbemba abwakisi bino botika Igwe auti 10 ans na prison boyokela ta mawa botika ye nanu bamakambo ya sali na bandeko na biso bazala ba prison na ba France oyo bazosibir biso tosibir yango te nous on parle encore bacasier judiciaire na biso ezala nous propre mais il y a des gens oyo bacasier judiciaire na bango ebebaka mpo na makambo ya komba oyo siko bayoka ke groupe moko boyekende kotala na ndenge ya bien te il falaki bofanda boyoka balobi matoyo oyokaka yo moko opesaka biso conseil mare il faut koyoka matoyo eyokaka bongo esalaka so matoyo eyokaka te eyama tro alors nalingi bino mingi eza wa bino la mobange naleka mpona koloba makambo ya Ige ndenge balobi concert yango ekosalama te tozela kaka Ige soki mpe a retiré alors bopesa sango la Candido Keke ezalaki te ke Ige ye moko a se retiré a annulé mais ezalaki bandeko na biso bana kotala mpo babangaki mutu akokufa toyebi mutu yango akufa te depuis mpe tobanda balumbelisation na biso mutu mpe akufa te oui merci Bivason la dame de fer tokotikala kaka tokobundaka bitumbango na ndenge na biso alors eza sikoke tokeba nde
tokeba muta influence te finga boy loba boy totika bango ba finga po ate ba fingi mutu musu aza ko finga azoluka poste boyebite mutu musu azo finga azoluka connaissance to yebite po to moni yango mingi to yoki mingi mutu musu azoluka ko finga po ta ba ko yoka ye akena kundu pe ba pesi mbongo to yebite. Alors c'était ça yango ngana leki na lobby. Alors Thierry le commando merci parce que nalanda ki vidéo na moni ki oza pena ya kosilika mais to doser likamozaki ndenge mususu ebimi pe ndenge mususu mais je regrette ndenge ekoti pe na ba itanda iketo bani kolobango po mutu nyoso kolobaka ke kombata balabi ba kombata bazami yibi ba kombata bazaba to akindumba ba to latisa biso ba caché ya mabe or eza ndenge wana te mi yibi parce que biso mo tozo lukango kokenda ko lukaka batu or tozala batu o bazo bunda komba ya vrai azapena ba idée ya vrai mais biso moko kaka biso moko tozoluka ngai ko na muta polémique ngawa kuna boya rate nga polémique na pona lobelo en face na mesana ba jako bomba na sima te je te parle comme ça oyoki olinginga ozwinga olinginga te bwaka ngai ça me dit rien ngai polémique langa je parle na lobaka naza hypocrite te naza otetela ke mafumbe na linga koza esclave mutu te na nga ola na problème mutu na mutu te mais ça langa paso na moni mutu moka saka na esprit na ngai pota tozoya combat tozoya te poto milakisa tozala mboka matériel et puis pe tozoya wana tozoloba batu na Congo ti jusqu'à mela bazokufa to banda pe kobango pomola ka mitema mabe na bino boza pe na mitema mabe kobango to banda to boma mpuku te loko te be kabila zo continuer ka na koboma peuple congolais botamo la banzela yoka sinzela nde boma sakusa bato to bungisa matungulu kaka na ba erreur boke na ba Afrique na bozo ke na kobombana oyo soko moni mutu mususu aki Afrika sali ba photo botomboki mais oyo bino bozo sala ya caché et les gens le savent bobo mususu tozala bino na combat boboma batu na ba Congo kuna ngala boma na nga mutu te na yibelo kwa mutu te na yape na mbonga na mutu te oyo na zumo bala mutu na yene na poto te na yandenge na ngai soki yo oboma mutu na Congo banga okende Congo boni kokanga makola ngala ke na Congo nana okota ba jeune na bino te soko yiba biloko na biloko na famille okota ba nyongo kuno kima oboma na kati ya poto ngala kota na nga ba nyongo te poto na nga na yana ndenge na nga et puis pe ndela nga na ya eza nzela mususu alors to boko kanga batu te ba prisonnier na bino so boyi makambo sala na Congo ya bien te bo kanga batu mususu te boli ko tia biso susu ko ba prisonnier na bino boli bo tia biso to koma ba prisonnier na bino boyi makambo sala na Congo. Il y a des gens au bazo bunda awa a mona ta maman na été papa na été a continue makamba komba banzela na mo ekuta voyager zate kaka siko bino siko ndenge bozawana bo privé batebele bokani batebele alors ba chana ngo fungama so boni bato bozo ba politicien biso to moni ke bo benga ba politicien na comme du le pe bazana ba politicien te bazo pesa bino ba mbongo bozo lia ba mbongo wana naza ko épargner bato nga na yebi po na bazo bunde tumba bien po avant nga na le kana soleil na bango ezala te na préféré na kiko sukola ba toilette na sukoli ba toilette da gagner mbongo na nga na fin du mois na futi loyer na nga na futi ba nyongo na ngai kena dia makila bato Congo makila na ekolanda kabiso tozaka kao makila wana ekolanda biso po ezali kamo toucher biso directement te makila ne kolanda kabiso toko futa atandele makila batu wana ba mbongo na bozolia bozokosa ke mbongo a Congo eza mbongo a pays na biso mbongo a pays il y a déjà ba peso yango na ndenge ya copie ba peso na ndenge bien te ba peso na ndenge bien te kibongai eleki papa itela bayuba kibongai eleki kaka ngai est-ce que pour le moment boyebi bien le 27 on a publié namoni RCK ezoko publier kuna eboye ezako publier to moni yango bien que bazo publier makamunini o ba côté de Jean-Pierre Mbemba tika Jean-Pierre Mbemba et puis pe réunion wana bosali Jean-Pierre Mbemba zoya eza Jean-Pierre Mbemba yemoka ya una volonté te eza batu nende ba invité ye
ba invité asala likambo aso na bato Jean-Pierre Mbemba na ye moko nenga fandaki azotuna bino kutalo ayebaka biso ne to fonctionnaire te Jean-Pierre Mbemba ayebi tout c'est un politicien ayebi nyonso ayebi ya la résistance ayebi ya des combattants de faux et de vrais ayebi ayebi bo pesa kutu nzambe merci po ayambaki bino po ayambaki bino boniko boni boni kolobisa batu boko kobimisa nga mupepe partout boni alors prochainement boyeba masanga na bino o bozo sala boyeba botika kotiaka batu musu na ba erreur tamsu likambo zaki na nzela malamu bo dévier yango. Mais c'est quoi ça? Est-ce que tu as un souci à Congo? Tu as un souci Congo bongate na ba caractère ya bo mbonga makila biva sol mbonga makila suka kasuka soki ba soki ekota na munoko ekobima na sima kuna te ekokota na mzoto mobimba toza kakao biso tola mkada tongo tokele kosala toza kosunga tobi ba mama na biso ba papa na biso résistance or bino bosala ba couple bino ya sima boniko anatanda bino moka bokofunda bato bango baliaka mbongo basalaka boye ingeta bayaya nalingi bino mingi alors napesi ba politicien nyonso bobenga ba politicien nga na kobenga ba politicien napesi bango mbote. Alors avec beaucoup na s'excuser na nyonso la mobange aloba on nyonso nga na loba ezaka malamu en tout cas je m'excuse on nyonso na blessa qui est de loin de près en tout cas je m'excuse na sukoli maboko na ngai nalingi maboko na ngai ezala pembe. Alors ceux qui cachaient ba benga ke balobi ba combattant ba résistant toza miyibi toza bandumba alors on a qu'à comprendre pourquoi les gens parlent. Les gens parlent comme ça, pourquoi? Mais, Léo Moka la kotika na mutu langa, moi je connais des vrais résistants. Nabi pe ba résistant est bien, ba résistant est bien. O ba rekilaka na ba taïté, o ba za ba bon conseiller, na ba bon conseillère. O ba fanda na bango, yango na yeko comprendre pourquoi ba mususu ba lingala ba komi bimisate. Tozo finga orgueil, nous que ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Il faut yeba balobi, yebi sanga ozana na koyeba na webso ozana, c'est ça? Oui. Wana pena koloba ngo te di naza somo te. Na yebi siko me bamsuto bana komona ba orgueilleuse. Baza ba orgueilleuse te. Ils se respectent, baza ko se retirer. Bali ko zokisa yo te, bali ko zokisa ngate. Bazo mema makambo na bango na niveau biso nde tozaki muto kwa ngana zaki lokola kipumbulu. Je parlais des choses et je ne comprenais pas. En tout cas, la sengi bolimbisi na onyo songa na blessa. Po bokomona ngaite, je dois me retirer. Nazako se retirer. Nazo zongela ba faire nanga, nazo zongela makambu na ngai. Nazo zongela. S'il y a un problème, il y a ko contribuer, na ko contribuer. Mais na mbongo na ngai moko. Nazo ko se retirer, mais combat na ngai comme il y a cessé. Et comme il y a cessé. Et comme il y a cessé. S'il s'agit de contribuer quelque part, nakata combat est vrai, je dois contribuer. S'il s'agit d'aider mon peuple, d'aider na ONG nanga. Na kasa babiloko mingi parce que na landa kibino. Na ndenge ya bien. Na ndenge ya bien. Toyeba ki parti o bato wana bazalaka boy. Bon, ceux qui boyebi ke bato wana bazalaka boy, pourquoi boke collaborer na bango? Pourquoi boke na bango ensemble pas Jean-Pierre Mbemba? Pona opesa image nini? Pona opesa image nini? Yango na ka likamu la mobanga leki en tout cas na mona loko boko pekisa ngate je dois le dire parce que je suis pas la seule qui l'a dit mais batu nyonso baloba ngo alors je dois le dire et je dois le répéter alors oyo ezali wifi na ngai alors naza koloba parce que nazaki na famille na bino nazaki na famille ya résistance nazaki na famille ya combat. Alors na moni mukie kako na moni po na koti na ngape tangu mingi te j'étais dehors j'observais na fandi na eko mona alors bisous na lingi bino mingi mutu likamuna mutu te o asa problème abenginga avant que na bloqué alors na lingi bino mingi bye